Merci Nabino balandi ya océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba ba message na kolanda chaîne na ba on na yebsa kabino chaîne na libération eza bongo ya bino kabu ya long puissant ba kibo ba kisana musakuli pasi mingi na Congo na biso ba citoyen simple na ba konzi na Congo to pesa ka solution te na Congo to finga kaka na lobaki émission lobi na salaki na lobaki ba vérité la critique qui te na lobaki eta ke congolais eta ke mutu aza na souci mboka ezwa libération kasi na tikali ko mona encouragement moko te na ba combattant bandeko na émission ya salaki lobi eloko nga na moni ba finga na mafinga o afinga nga yo longo yo boye o ya loba o do na finga mi o esengeli na finga ma mais na lobaki to lobaki pona Congo toko kanga munoko te toko tepe munoko etira te to loba te to bi toko loba kaka pona Congo ata bo fingi ekolombisa biso te toko loba kaka balobi vérité eswaka kasi tikala kaka vérité soto lobi vérité te nanya koloba lisusu vérité. Merci beaucoup na mboka na biso Congo pasi pe mawa bandeko na baki lona kolobe bete koloba muke na makambo oyo etali enrôlement tant que zo koloba boye pour peuple congolais batiaki motema na président Eli Martin Fayulu Madidi na makambo ezoleka na enrôlement ce qui président Eli azaki na camp ya peuple mais lelo oyo abimisi population libanda mais lelo oyo atelemisi peuple libanda tant que zo koloba na to loba nete ke poto nele bokomi ko kanisa ke non bo chebiso na ngambu moko boye yo déjà to yebi bino bokena na ngamba muzitu papa na liaka mbonga muzitu te ngana muzitu tokuta na kate muzitu aza mokonzi pona kokuta muzitu esenga ko audience ngana za nga simple travailleur ya mama océan nakuta na ngana muzitu te to voyagera na muzitu na sima ya mama océan de tokendaka kwa mutu ko sa msa na nga etake journaliste mais nakuta na ngana muzitu te mais soki tozoloba tozana posa bazonga ensemble lisanga ya bango tango bazalaki force ezalaki bo mwana ki ba video na chaki lobby wana tango bazalaki bango mibala ensemble kasi lelo baza bango mibala ensemble te force diminuer yango to mona Denis Kadima azosalisa ba peuple congolais buzoba na makambo etali maponami buzoba na makambo etali enrôlement mwana 17 ans soka kei ko s'enrôler elongina ezobima ya mama ya Santa mama ya Santa soka kei ko s'enrôler elongina robima ya mama ya Agini tala ba fanti de Nika Dimanche sa biso tangu peuple congolais tozoloba na ba président Martin Fayulu Madidi pour que yena zaki président li peuple a votaki peuple embele nzembo na mali nelanga to votaki président li Martin Fayulu Madidi tant tozoloba bino bozo finga biso est-ce que bino bato bo finga déjà bo pesa solution pour na mboka est-ce que bino boleki ko linga président li Martin Fayulu ko leka biso conseil nini o bino déjà bo pesa e tant biso tozoloba ba vérité na kutani kutu na cadre moko ya SID encourager nga esinga bi mwana lobi malamu na émission mais dossier cadre ya SID na otanga na kombo na été kasi tala bino wifi ofele ne mama océan lobaka moi malili ole moi ngwelo meli moi mamai moi nini elobi so biloba loba ngana age na ngana zo ko pesa solution pour na mboka kasi yo zo ya kofinga ngai na ebite soko za papa to mama bayi kongo man to lingana tant o ezate ya kofinga te tant o ezate ya ko critiquer te tant o ezate ya ko chali toyi tant oyoki muninga lobi obenani pembeni na ye oyoki ide na ye tala bino mi balé place pour memi président ni Martin Fayulu Madidi na son excellence Adolphe Moussou bino bato bo finga ni ngalobi eza bino pe bato bo kabola ki bango po soki boza bato bo sangisaka na bolinga bo sangisa bango président li kotika muninga na hotel fumu Adolphe Moussou son excellence kotika muninga na hotel bo sala ensemble pour que babimisa ba peuple na balabala bino bo pesa ka solution te bino bo yaka na kofinga yebisanga enrôlement tala ba tama comme de commune donc ma belle déjà la qui donc ma belle kutu déjà zala depuis kala pour to tellement to benga na Denis Kadima azali plutôt militaire et ya UDPS to benga na to benga na Denis Kadima tikali lelo oyo bobo to sala to salite lelo enrôlement ta buzo ba komo sa biso
Moi, à 17 ans, normalement, je suis maman à 100 ans. Tu as évité de dire que je suis machine à l'olengeni. À l'époque où tu as Kabila, ok, on s'est roulé, on s'est dit, on s'est bima. On s'est dit, carte d'électeur, on s'est la photo, on a un appareil. Mais tu as le lieu à Denis Kadima. Nous avons dit, mais l'on est mouindou, et l'on est boutou, le rôle à monstre. Ce qui te dit que le babino, pour critiquer. Tu l'as bien représenté, il faut tant on a qui a bimi ça va peuple na balaba la battre les maman bunda. Est-ce élection au bino sur le bateau qui est en 2023. Président lui mutazo pas président lui d'écoute ami PC déjà position lobby hier soir nous postuler peuple et loba. Na longo président lui na tiem pani pour la qui qui est à postuler na été. Est-ce que Rodolphe Muzitu soit ses candidature yene mutaro bima. Pour na ngara kana ngana sakina deux personnes on a koka kopesa sa voix na ngai. Et ça qui président lui Martin Fayulu m'a dit toi Adolphe Muzitu na bango mi balé. Si le président a déjà mis le mot dans le lobby, il n'est pas postulé, peuple, faut attirer ma bonne. Il y a ce qui peuple a dit, président a postulé, pour Adolphe Muzitu, il a dit qu'il a candidaté. Est-ce que Akobima, peuple congolais, tu as la place de Kéi, tu as la langue de Pessi, Félix Tshisekedi deuxième mandat. Ensuite, deuxième mandat ici. Place du peuple congolais Kéi, il y a si. Au lieu que yo pesa makanisi, au lieu que yo ka émission, kasi bino bo finga kaka. Ko finga e koma na biso na bakonzi. Yango bo mema bakonzi na biso nerere. Tala lelo ba fiche pandani na kisha. Donc na so ni biso zala kuto otamwa na nzelo za no ba benga kaka. So baluki otamwa mki ba benga Fayulu. O baluki lelo na so tamwa na nzelo to sanga oloba ka mingi pona Fayulu. Global isusu. Tala Fayulu wana sanga na ba fiche bimi Shadari Fayulu na Moïse Katumbi. Ba sa meeting na janvier. Oloba kat. Fayulu wana kena kan Kabila loba lisusu. Ah peuple congolais. Bino bato bozara pemé na président Eli. On est beau sa conseil, puis autant que tu sois pour le bateau, pour te sa conseil, pour te se présenter il y a tenga maté, pour te se présenter il y a bungate. Azalara na ngwende na e, biso peuple to so ngisi na 2023 pour casser sa souffrance à peuple congolais. Bande connaît ça na bi ah na Congo, bonne année ezate. Le 25 décembre où tu as le cas, ezana ngote to fait arrêter pour le ka kolia ezate, le ka kolate ezate passe na passe. Tu as vu que c'est ce qui présente en 2023. La bonne année en 2023, tu as vu que c'est là. Mais kasi, tu as la makambe comme Libiso. Peuple congolais. Toté le mato bunda. Peuple congolais. Oya lingaka mboka na e. Ta oya ezata ya kofinga te. Oya lingaka mboka na e. Ta oya ezata pesa makanisi pona mboka. Oya lingaka mboka na e. Ta oya ezali loba liloba moko po mboka na e se kwamba. Kino lelo na kwa mutu bandeko bazo kufa kasi yozo finga solution ni yoso pesi pona bitumba kwa mutu mo continue ne se alobela ngo à part Adolphe Muzitu to tambola kina yepetanga pesi mkonga yozonga makambango ezongi sus donc koleka kuna weza kiliboso Bat baso kufa abiso ko tambola kwa mutu bibembe kanga boyelani na balabala bandeko batala film ya apocalypto place akoya kana ndeko mona ka bibembe babinde tezana kwa mutu bibembe kanga boyena kwa mutu mu continue laisser alobela ngo tangu biso to soya kolobela ba oya biso poto lingaka bango tozo ninga te ba koya na mabunga tozo ninga te ba koya na barrière tozo ninga te lobby tango ba kotanga bato ba bomi Kongo batanga bango te kasi yo vano vandi pour que tu ba commentaire ya kofinga olopesa courage mwana telema loba biso beto ko benga président ali tema toza numéro to kolobela asa la boete yo fingi ngai est-ce que ndo fingi nga na katani mutu est-ce que ndo finga na katani loboko est-ce que ndo finga na tiki koloba na kangi munoko na ngatenda eka koloba mais pas si mingi so bolingi biso na soto loba te to kanga munoko to koma ka ba toma ba fanatique ato moni moko lelo moko ekufi likola fanatique likola ki fanatique mboka yango ezokufa bato baza pemena ndeko Félix soki asali mabe balobaka te soki ndeko Félix alobi tous les Congolais ba baluka na bele bango wana bukwa tombolo umela papa boye soki alobi na lobi à partir lelo peuple congolais souffrir la nzala bango bukwa tombolo telema na bangobila bakoma banimateur facile beto balobela moko yango omona ba continuer biso bazo kende toujours na barrière pour biso bato toza pemena bango to pesa ka bango conseil te tala lelo na telemi na balabala
nazo leka burumesa o ba tiesika ya lemba na moni ndeko moka yoko panza babiloko bato bolongwa burumesa o ba tie atia bengi biso pemeni poto sala pemeni e poto sa musama malamu alors bino na tuni na vandi na bi est-ce que ndeko makamba zoloba azo raisonner tangu mokonzi atunzo abi kekendo ko panza biloko bato etake muto a raisonnaka botu na mokonzi ana nino saleli bato tangu toso kende poto longola bango bazala esika na te place nino tie bango po bavandi wana bazoteka po balukela bana lipa po balukela famille bango eloko kolia tangu biso tozo longola bango pour que to tia bango wapi mais ya yo kokumisa bayebisinga na longola bino awa bolonga bokofanda kuna peuple congolais pourquoi toyedaka bakonzi na biso te pourquoi toyedaka bakonzi na biso te tangu bakonzi baosala mabe tolobelaka bango soki tolobela bango te bazokuwa na mbeba yango mbeba tomoni ndeko Félix Tshisekedi bana premier mandat na ete soki esisa mandat na ye akoyi na barrière wana yango ntango biso tozoya kolobela po tolobela président eli bio telemi wana mpona kofinga omoi lokola ke biso toza contre tolingaka ete bokomi kotia biso ke ye okendaka na ndako okoma nanga deya moto ya mozitu ngai na mozitu tokutanaka te ngana muzite zalaka nouvelle na bana manifestation na kena kamera nanga inde mamo science ninga kabo kezu ilema nazui SD BCSD to komo kena biso na robanga point SD commission okei aussi image ba biso supprimer na ba bosani ke biso na bango to bundaka komba moko peuple congolais partout zali émission lelo bolanda yango bien o alingaka Congo nde nalobaki lobi ta eza te ya kofinga te soki kaka tookende na distraction makambo ya kofingana Congo ezokende tokolamuka jour mosusu na ntongo nde nalobaka nayebisaka bino na bizanga eloko ya kolia zanga na ye elamba ya kolia zanga pito eloko ya kolia zanga na ye elamba ya kolata mais kozanga mboka te Congolais partout azali nyama soki babotolo siko mboka no moko okende wapi peuple congolais tozalaka pressé ya kofinga te tozalaka pressé ya koloba likambo te enfin ya kofinga to enfin ya koloba likambo yoka toali bato ya mayele tosala analyse nini oyo ndeko wana alobi likanisi nini ndeko wana azopesa towelela kofinga tibalobi minoko elobaka mingi eza minoko ebetisaka libaku tango yoki likambo ofandi emuta mayele ayoki likambo ayemaka na motema afandi asali analyse ya likambo topesa solution ya likambo to o ndeko alobi biso na ngamna sobo tokoluka tosala te tosala boy mais bino bofingi bino bolobi mabe na lakisa ki bino fulu ya bato ba ndeko koninga président eli ezosala pasi kino lelo soki bino bolingaka président eli soki vraiment ya solo boza bafaluliste ya solo nde bolobaka na émission alobi na fingaki président eli te nakotelaki mpe motu te azalaki netre susi na ngai ezalaka aéroport anjili esonga nde ezalaki nde tobandaki kotondisa yango liboso ezalaki président eli na dofu mosusu wazoya tala aéroport ndenge ekotonda kobanda de bonhomme ti na aéroport plein na nzela kasi lelo ekoma président eli azoya batiele basoda akoleka nzela nini babloke na kati ya mutuka tina fadene wo adofu mosusu kutu ye toyebi atambolaka azalaka sa wuti na ye poto ayaka na ye inde ti na ndako na ye kasi président alingaka ayamba bapeuple bamona ye asepela bapeuple makambo wana ezalaka te mpo ani mpo bakabola biso peuple nde tozalaki ensemble tozalaki ebele tozalaka lisusu bongo te kasi toluka tozongisa bango ensemble tala lelo video yo mtozo na osenga na video na deya botalaki yango tala video ndenge epanzani botala président eli na bino bokumisaka ta ndenge azoloba yo batuni président osangana na nani osangani na bamatata poni yani yazotuna bongo ntango Félix Tshisekedi asanganaki na Kabila siko ndeti babiloko bo bino bato boza peme na président eli nini conseil nini bopesaka président nini bolobelaka président peuple congolais tolobi trop Félix Tshisekedi tokokota 2023 dans okende 2023 dans 2 jours sur 3 jours tozokota 2023
Félix Tshisekedi ye a glissé au monde. Félix Tshisekedi yango to que nous soit deuxième mandat na makasi. Pour le peuple congolais va voter na bango été. Tu as dit mon bon mais le peuple congolais, mon temps faire souffrir ba congolais za Félix Tshisekedi to voter na biso été. Mais à cause de Kibo Kondi na Kanza nyonso en 2023. Pour la minute sur le terrain, à ça mon temps zo banga susté. Abanga qui force. Il y a président Martin Fayulu m'a dit. Abanga qui force. Il y a Adolphe Mutu tout temps a dit que bango nyonso mi balé tant bazaki lisanga. Peuple abandé ko yokela bango. Kasi tango peuple ba kabwani, a dit que abanga tous nya. Moïse Katumbi ayebi Moïse Katumbi. Matata ponyo ayebi matata ponyo. Kasi bande ko banga Martin Fayulu m'a dit dina Adolphe Mutu pa yebi que bazali bato batambola kana peuple. Kasi tango ayebi que bango mi balé si ba kabwani. Peuple comme divisé en deux parties. Est-ce que Obanga Lissous yo moto mesana ko finga sur une émission à lelo. Oyo kinga na lobby mabe na eka juste pour la paix sa conseil. 2023 si ma lobby à to côté de 2023. Tant yo so loba. Kongo peso sani ezo kende. Kongo ko kende te, Kongo ezo kende. Kongo ko sala boye te, Kongo ezo sala boye. Félix a zo deuxième mandat, Félix a zo deuxième mandat na Kanza. Finga. Comment mabe sala oyo sala ezayo olopesa makanisi opesa solution pour na mboka mayo mesana kofinga. Merci na mokolo lelo na suki nanga awa ezala ki bongo ya bino kabu ya l'homme puissant akisana musakoli et ba meilleur vœu et puis ba bonne fête nanga na bato bazo fêter pour na biso to fêter na biso te ba meilleur vœu na ba bonne fête nanga na bino bato bozo fêter partout bozali bonne fête na bino année 2023. Et bandela bino malamu nzamba pambola ba famille eza na malade nzamba apesa libiki na ba famille bato pe ba bozwina bango ekauka ki yo mtokola émission nzamba fungola bozwina yo mtokola émission soko zaki ko belisa mutu nzamba zo pesa solution nanda kunayo na suki nanga ngala bino tukutani mikolo ezali kuya bye.